Emmanuel. Tu habites au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Ndaku na mga skola. Ndeko yo fanyeni ngoba ndeko comme ça poubelle, hein? Yaka pusana. Janga. Yo, omoninga, tele minanga. Ezamba suka na biso na mwana msala na yote. Ni atata na yo. Oyokinga. Ko comme ça ndaku na poubelle na biso, hein? Et puis na yeso tshoma makiki wana ti. Mama kiki wana ne ba maskano mami kilinga na elongi. Osi ba suki ba silo ba ko bambi ba fani. Ndako na yo, hein? Na bi fani bilo wa mai. Yo, Pantela na mesa. Osa kana ngai. Nalo bi bilo ko ngai na kila. Ko ya yo. Yesa ya. Sibasa nini? Na ko ni madalo. Sema fani. Hein? Fukama. Soko ye. Ngana peso eloko te. Wana droit ya kosimba eloko te. Akani. Masikara te, poudre, opakora kalisusu te, bia, opakora kalisusu te, yari bonio. Mama. So na pakoli onde libali ba. Te, yari pona libala te, obongisa mo elongi ya. Boni. Yo katika nga ko fandela kangai kaka. Mama. Siku na sani. Osani ni te na lobi ko ya tika ka boite. Lobi ta ngana zaki na azibezi bino bana ba patience. Ya ka likambo Siku mama yebisa ndete lamba boyima na sombelinga. Apesi ngama mirai pato ngene ngofeli. Siku na boya. Na lobi boya te. Kasi na kana posa ndena yo. Na patience botika ndako libre. Boyera ngai ba koko awa. Bochira ngapi bato malunga. Yati bochira ngaba bato yo ba pantalon ese lemba, ba chemise lemba. Tangi boko jamo mibali boko compara kana ya mnozi posi ya ninga ya bien bâti. Alata kitoko ambali kitoko.
ayi pe na mwa mai mwa eloko na ma mikolo mwa apesi mutaza ndenge na ye ata makemba nyonso eza na régime mais likemba eza ndenge na ya munene eza mukolo mongo mbino boyali makemba boyali bato oyoki kokopare makemba na bato soki nzambe alingaka sala makemba na yaka so makemba loko asali yo moko boyali posala makambo nyonso bato basala mama makelele no oyo aopase sa so bimaka na ye yango tokokoka ovanda ndako ngai na mela radio mosala na ngai kolobaloba bilobela tona koloba makambo yali na nzela pasesa bimia na moninga kuta bimia ata chota mwa mopepe pasesa kutu ali na beretri na ye bale lenge na ye wana esaka ngai kitoko tongo na ngona me yo le tisaka sika osabu yo kanisa bato nyonso baganyaki na biki ele moko mwa orati mwa ok biso tobanda kosala boye ele moko nalati mwa nini naye na nga na mobali te nini te me nakeye mwana kwe moko navandi wa neke vitrine te nabi vitrine te mpo nde oyo ali boyali vitrine deja batalaka ok mosusu mwa molangi ya mwa ya $5 okomela malembe okokoma mabu mwa chifi moko akobima wana abali yo siko nazina referme mponi oyo moto ayi na makolo ya kosalela na nzoto akosalela boyo ozwila wapi ali sikola moto apesaki mama yo sokoli moninga apesi na yango nakoloba no makambo nakoloba no wana okokolanda tokotikala bakosengaka bo eloko yali na nta oyo yali na nta yo kominoko aproduise expiré déjà nakomona likamwisi awa tata 75 ngai omoni oyo mama pardon yoka soni pardon yoka soni ezalaka biso toza na posa papa moboko lia ye bando okenda kosambela kuna nabiolobi nini ye mpona libala na ngai nasamoni motakangeli ata mwa lopango ata mwa présentation bao baza kuna pasu bayo komona oyo patience akoma na camarade ya l'homosexuel etali mutakosala na vi na ye pardon pesanga na vi na okomonisa libali na makasi wali barace de vipere barace de vipere kasi mama mitala yo momosi kofuti na biso tosa mobali ayeni teke elinga makasi mama yo babalisaka na makasi ti biso balese omayalangino ekosala lokola moto ayebi eloko te yo wali pasesi yayoka likambo yo olamukelinga mama namukeli yo na patience me patience asepelisaka ngai mpo ye ele moko asalaka makambo na ngai ata alingaka te me asalaka me yo moto jwa ngai olakaka jololo tubebiki elaka nini okamwisi ngai mama na regrete mpe yo te moto koloba yango silatia eloko na ngai awa bazalu nzela na oyelobanga ata se omoninga na oyela mibali yanga ata se yo mosika opona so nani ozo mpe nakopona nini ona ngai mama sikola moninga ayeli ngai mwa zemor makopini boyo ovandi boye likambo olela elingi bando okika kolelalela boye mayebisa biso to bakamarade na fani nini yaya nini ozolela boye wana problème ya mambo eleka na ndako elekela ngai na comprendre te maman ce dernier temps maman elle a changé totalement donc je n'arrive même je la comprends même pas comme kobeta ngai azo se comporter vraiment très mal kobeta ngai à tout moment donc nazoyeba te ya yo saleli oteka apama babeta ata mosu osala likambo obombela biso fani to bakamarade noyebisa biso ndenge mpe nazala na mama na biso façon ngai na se comportaka même epa mama même epa na bino ngai na kosala elo nasali eloko te peut-être baswai na papa te peut-être baza likambo na papa omona ekoma okitela o te eloko te papa biso mikolo kutu nimero nezoleka te naobenga ngolango mikolo ezoleka te baswai na papa te lo ta mosusu badiskute oyebi biso te oza mwana ya fozala na vérité biso ta bakamarade nofungolela biso yaya tozolobana ndenge mabe te mais wana mpe aza ne mama comprendre eka bamama azalaka oyo nde fozala na maloba bien liboso kandi mama bino azalaka bien bokandi nayebeli mama bino yaya mikolo kutu mama biso nde eza wana mikolo azoprie même pas na butu akoma olalaka lokola ebembe ekoma biso na baminui nde tomesana koprie ngai na ye ensemble naolamuse mama akokoprie te osasambela dea na motema yo oyeba ebanzi banda mokoya motema mpe ezala motema vana alala yo ocompare yo na mama ya biso façon mama biso apriere yo se compare na mama ya biso eza na vie apriere makasi po peut-être mpe ndoki akokota na kati sana boyebi te yaya
Eh, yaya kondima pe mwana ekomatisa pe leki oya mama. Ya no muna sulu ko sala te po mo banga mama. Taka nga mande to sala kwa ba camarade na zo banga ko pusa na pembeni na mama abisu. Yo swana fani pe yango ki misona ku. Ndeti lo pe to za shina courant terwa matlo. Oyaki. Olelo yaki. Ata na ye courant ngono travail nini na za bien te mo banga nze ko beba. Kolinga te ke yo mwa mki oza na charge bele na mutu. Ano mwa Chikola. Boni mobile no. Mama za mwana makasi. Ako benga te. Abenga te. Pe yo kolanda ete. Mboka bangana bagenda luka mbonga okina sikute mama na mwana asisa na class. Ukufana pe yo konkuya be monene. Monene tala. Mikolo Bato bakuma ko garder moi taye. Tena mama na mukulu mena ko garder taye mangai. O kama po mo musubu na bali lisusu. Na bala. Ngaite. Omoni yali mpasi. Oluka patience na jia na nada makambo penza yo. Mama, soki na yebi sio sika tokenda ka losambo kuna ngai tosambela ka kuna tata moka tira sakata. Tata moka mosakata. Nzambe tata moka mosakata. Siki mama mambo salite na ajina yo. Maka masalite. Oniko. Boni. Mama boni, jia mikolo bengite. Toko mona ngisi boy erokote. Jera bengote. Abengite, batinda kero kote, sakabu. Ego kotinda kaina mpengo yango wana. Koma penda kuingana fanda kandingo wana. Mora kwa foni tata moswali abinyawa, alati liputa ngaka kumana saro wana, akumona yana. Tuna bin Natalie. Ne bela mabondeli oya sokota putu pe moi. Pourquoi koza ngaboko makasi modelo? So mobile na tindite, yako kotinda te yoso. Tala. Et bon, maman n'a pas ça. Nathalie a dit qu'elle a retraité. Elle a dit qu'elle a combattu. Elle a dit qu'elle a convention. Nous surtout il y a un pasteur. Mais il y a ce qui est. Il y a un lobby. Tu as bon de la bonne côté. Nous comme on n'a pas de diamant na mboka kuna. Olia bonde, yamana ko mama kama bataille. Olia bonde la mobile enzambe biminenga itakata ngai mafuta oyo na matama njoto sembe bongo na joana. Azobe mwana ko bota. Mama nga sitabota mon côté. Yo kuto na mwana. Bongo yi. Ko bota te. Ukaba te. Ukaba wana. Ko yamba papa yana na kumalonga te. Anisi model neke banatali wana atanga kama leo ko boye yimo. Akubaka ne mwana ngai de choba. Oti mwana ngai bela etula njombo. Oti ai mairete ziere mwasa ko lamba ye mwasa aina mwele ko moko bula fungula mwasa aina makambuso sala jere lokote alobaka te aye donc jere na ebite na ebite passe. Esika na ifalo pesa hata mabata hata misato na botana. Ya sala te mama. Mama, bonjour. Ya sala. Bonjour. Yo awa. Na hotela mama. Ah bon? Ya bon ingaja. Na hotel grand marché na. Tika ma copine nangai. Ari ma copine. Ma copa. Maman parle de lui, ça on a entendu dans. Et pas le nini. Et on est rien ça, pour nous ça déplacement. Bon allez on na makamana na maboko. Ima na okende. Tingi ça on Bon c'est la moi. Kende. Ko ni suka ko baya na ko baya. Ko isongo to boy. Mami bo webi. Pasteur Goda sala ki retraite pour boire. Et des semaines. Olia te comme ye pale itamelite dokutana nataka kutengo na munoko na ye kaka mobali nanga JR mobali nanga JR ya kologera ngai mwana na biere ne bangwana ya dina ndoki dina taliwa na yonga na lubenga binga na okota mote malamu na vana ndo na kipe classe ya mwana ngana kipe makama mwana modela na taliwa na moni akana kanja ye ndinga ya kana ba 6h mbala bako biloko na munoko na biloko ngana kana kakuna ngai nafana kakuna ndakuna mama 6h mwana mwasala komona wana sala ifufua ya masangu wa barubu bana makasi mwana
makaya zawa Makayabu. Makayabu. papa makaya oke makaya Comment on dit Makayabu? Makayabu. C'est la même chose. Makayabu. makaya Patron. kota tobondela tolala siko oni Lumba kunatia kapona pombe. Ici yanga. vana on va te prier Oui, mais il y a ce Dieu déjà. allez papa tu es la jeune Pasteur, tout ça, la jeune, il y a des tombas. Mais ils sont pas où tout est l'autre côté. Tout est l'autre côté, Makayabu. Ngai na je lokuni papa mama ngai zaina sana service na ngai na sala kawala tumbaku oyo yango ekabusaka na misu papa. Mais papa, yo yebaki ndako mo toza na gêne. Engola kisaki biloko nyonso oyo tosalaka totika mokolo wana. Mais n'importe kukota mobulu te. Ou c'est drogué. Sauf que vous dites ou c'est drogué. Maman. Il pas y a un jambe boui. bon papa votre distraction Satan azalaka. vanda wana papa vanda Mba kuzana iloko te. Ngai Satana. Mam pardon ko. papa chamboui papa Pépé, c'est quoi ça avec toi? Satan azana iloko moko te apart mukila mais. Ah, maman Kaya. Tout ça la prière. Papa, tout ça la prière. bon kimia na komona yesu tozala chini Je distrais. ok tokobondela nzambe nzambe oyo abateli biso banda ntongo tozali na etat ya jeune nzambe asoutenir biso tokomi ntina butu oyo tokozongisa matondi epa na nzambe tokoyebisa nzambe abatela biso na butu oyo oyo nyonso diable aprepare na butu oyo mpo na bomoi na biso tobenga nango mosika na kombo na yesu parce que bible elobi du soleil levant au soleil couchant bénissez le nom de l'éternel yango wana biso nyonso tozala concentré tokende kobondela nzambe nzambe akitisa biso ngolu na ye nzambe akitisa biso mawa na ye tobelela présence ya nzambe na bomoi na biso afin ke bomoi na biso nyonso ezala na kati na réussite na kombo na yesu tobondela Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Yosa Nzambe Mara, Yosa Présence yo Nzambe. Dikete buyei na yo. Bukolebe Yesu, tulule bukolebe. Yondo uzala. Kumunzu bwe. Tuboyi muntu mususu. Oh, Seigneur. Kaka yo Nzambe nde. Oh, Seigneur. Na biso bikela muna Nyanga yo. bintu byonso bya Nzambe Mungu. tikete yo uzali Nzambe. Yesu Kristo. Sala na yo uzana. Nyonso ya Satani kufa na kombo Yesu. Nyonso ya chikokoto. Nyonso uyu Satani. tovande kina na kombo na yesu tokola na libondeli na ngai papa topesi yo merci totikeli yo butu oyo nzambe ozala mokonzi ozala mobikisi eloko moko te koki kotrouble pongi na biso na butu na lelo totiki nyonso na se ya obéissance na yo nzambe zwa contrôle ya espace aérien ya espace terrestre ya espace souterrain nzambe yo ozala maître absolu mabolongo nyonso egumbamela yo mpe minoko nyonso etatola ete yo ozali nzambe na kombo na yesu tobondeli bongo mpe tolobi amen amen Kamenga naza mutu na kulala te. Soki lukulu tie na prière. Balolu bape po na ngana musala. papa vana na magistration eza mingi awa papa Papa na prière nde ngolakisi Nzambe fiko soki ngana lali wana. Ekomi fote. papa pakaye oyo abatelaka eza nzambe meme yo ndenge ozalaka wana so bayeba menase yo oyeba boma bakoboma yo papa il faut bondela nzambe abatela ata soki olali baange bakoya bakoentoure awa bakosécurize biso eza mpona yo te yango totiaka motema yo batelaka biso ezaka mpona kopesa mosala yango topesi yo mosala mpo osalaka wana oyoki papa epi papa oyebi mama nzambe ngai naza mwana na yo bien sûr me naza mosala nzambe comme badistraction te baloba ozoba na priere wana eza yango te papa ozoba babutaka no c'est quoi Non, ulwandaki prière bien te nayebisi Nzambe boye nalobi Nzambe utalisaki biso butaka ya Satana na croix. Est-ce que na fini Nzambe papa?
biloko wana tala faut que tosala mosala nzambe Pasteur, en plus lisusu ata yo moko papa basalelanga ata mwa bole ya fufu po wana dia nazwa ata courage izalanga moko unique makaya aza na ye centenaire donc drogue na ye soki adoge pa isilisi ye nzala donc nga mwa fufu nasali kodia soki nosali ti awa iloko tie na koyokende te là je vais mourir papa Mais papa, non, bosso non, non. tosi tobondeli esili sikoyo mama préparaki eloko ya moke okolia avant minuit comme ça tolali yango ozolenga ta papa ndenge azolenga Maman, ça. Vous allez à un rendez-vous? Non, on a ça un bureau quoi. Il y a un petit peu. Aza c'est bien. On bien. En tout cas, on a évité. Ça, on va être tout. Excusez, on a pris la tourne. Écoute, on a un on a compris, on était beaucoup mieux copinage dans maman. Jusqu'à tel point que nous sommes à Nathalie. Problème. Nada pinze. Tonga no to solo laka. Est-ce que ça va copie? Te na boyi na ngati moni makila ka ndenge tupo ni fo bilo obebana na mama na ndenge boko mi osola mi eleke ni mama quartier aza mama na yo aza bokilwa Nathalie aza so ten kombo na aza camarade na oboko bosa mais na lobby Nathalie so sala mabe et que ba betili solo na epona ba sa approcher ndenge ni bakoko pese conseil za mabe ya kotonga te nada et to betili solo simple. Du solo simple, tu vois, on est comme composé. Franchement. Nada. Pardon. Je dis ça, maman, bon, ça va. À sa copine. Bon, copine, ça est. Ça va, Nangimi. Copine, Nanga. Soka, il s'est non, son mon ana, colime, ou t'es qu'un gola. PCM. Ok, pas natalité. Éviter. Ça va. Copinage. Eh, pardon, copinage à Mamba, c'est les karma, car. Alléluia! Alléluia! Nous sommes la joie! Maintenant, nous allons passer au moment des témoignages et des cantiques individuels, comme d'habitude. Nous allons appeler notre papa Jimmy et notre maman Sandra. Ils vont témoigner la grandeur, la main de notre Dieu. Attendez, attendez. Je suis la sœur Sandra, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'avais des problèmes dans ma famille, dans mon couple. J'avais des problèmes parce que mon mari a des enfants en Afrique et moi je ne les aimais pas, ces enfants-là. Et je pensais que je faisais le bien de ne pas les aimer parce que ce n'est pas mes enfants, je ne les aimais pas. Et un jour comme ça, on avait des soucis à la maison avec mon mari. Et comme je prie, mon mari a décidé qu'il va appeler le pasteur, comme ça, à Katara Makambwana. Donc le pasteur est venu à la maison, on a prié, on a délivré. Puis on a remarqué que les blocages qu'on avait à la maison, c'était à cause parce que je n'aimais pas les enfants en Afrique. Alléluia!
Maintenant, il prie. Donc, je vais vous présenter mon mari, Papa Jimmy. Papa Jimmy. Alléluia. Applaudissez un peu pour le Dieu de mon mari. Alléluia. Amen. Nazangi na maloba. Nasepeli. Yambotela loba pena bakisa o mama alobi. Na pesa na mbasa Nzambe merci. Merci Benza. Na pesi prophète Bishop Lungot merci. Merci papa. Na pesi elongo na maman Solange merci. Mais dibota nyonso ezali awa na beau-frère nango tobundi mingi. Mais Nzambe asungi lelo libota eyambi Yesu loka mokonzi mpe moro. Alléluia. Alléluia. M23 Kandi yo. Oui, dit que Congolais junior la
nakosukisa te dimanche oyo kaka po toyawa nayambaki mpe basala nzambe na ndako basuki biso mpe na mateya na bango diabolese mpe bayaki lokwa mama général mama Marie na mama Chantal nakumisi mpe nzambe lelo barelation ezongi ya malamu na mwasi na nga akomi kobenga bana oyo Afrique akomi kotindela bango mbongo na kamwe mpe abosani ndeko na nga te mama Ndeli Nzuzi atindeli mpe mbongo nakumisi nzambe yango naye koremercie nzambe na oyo asali na libota na ngai na sa vraimen na maloba susu akoloba te nzambe akumisi boyambani libota boyambani amen yango mpe nazonga Kinshasa toza so na témoignage mosusu ya frère na biso mpe oyo tokende kobondela mpona ntina na ye sere na biso Kalis soki azali awa akoki kotémoigne nzambe epuis na frère na biso Gabi bango mpe batenga problème nzambe asali à travers losambo oyo tokende kosala ndako na bango soki bazali mpe bakokoya kotémoigne nzambe tobeti Yesu Kristo bango mama Kalis. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les bien-aimés, je suis vraiment très contente d'être devant vous. Nous aussi. Il y a beaucoup de choses que nous avons traversées dans notre couple avec mon mari, Papa Gabi. En fait, le problème est que je n'arrivais pas à concevoir. Mais il y a une chose que tu as fait. C'est comme mon bal nanga, Azobota, nous avons présenté Bino Siko, mon mari, Papa Gabi. Donc, Yemouko, je pense que a connu Sabino ce qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'elle vienne, ma soeur. C'est pas moi. Ma soeur. J'appelle ma soeur. Je vais vous appeler en ce moment sa grande soeur Lara Bogetchou. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est grand. Je me manque les mots. Ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, ça me dépasse. Mais ce qui est sûr, Zambako sera raté. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai une grande joie aujourd'hui, je ne sais comment l'exprimer. Mon frère que vous voyez ici avait un grave cancer. Non seulement ça, vous ne pouvez pas enfanter. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu qu'on prie chaque jour, il a fait des grandes choses. Aujourd'hui, je crois et je sais que c'est fini ces histoires de cancer. C'est fini ces histoires de cancer. Ma mère sœur a pleuré parce que ce problème a causé plein de problèmes par la suite. Papa cause. Mutu asa muna kote na sambeto tumuna na kote na se tuve na sambeto tala na sambeto yinga na sambeto ka musalanga cause ezaleti Papa en tout cas, moi no ABC. Na le bana para, cause Laetitia. Papa nzamba le belinga, cause. Eza Laetitia. bozokende Kinshasa vraiment ngape na zana Kinshasa donc problème ezali te
Donc, vous avez un beaucoup de malade, quoi. Vous avez beaucoup de l'église et puis orienté par rapport à où vous avez à Kinshasa. Oui, parce que tout ça, le projet Morokuna. Et de deux, il y a aussi ça, mon cinéma, qui est là, pour les Africains. Ça, l'État Congo, on a aussi ça, mon camion. Tout le monde est bien, nous sommes donc, soutien à bino spirituel pour ce donc bokena maman ba séjour bozo nzela moko bien moko otika moko il y a ça juste 2 semaines et puis ngam na otika la plus longtemps par rapport à construction tout ça là nous sommes baki terrain na limité to tonga ngam na otika pona na makambo na eleka tokobondela mpona voyage nayebi ke bible ki nzambe abatela kokende mpe kozonga baoyo ya ye epuis motango okóma na Kinshasa baréalité ekóma mwa mingi tokotya mingi na maboko na nzambe mpe de façon ke autorité ya nzambe ezala likola oyo nyonso bokosala ezala mariage ezala kotonga na bino nzambe azala na biso tokomi mitu na biso tokobondela mpa na nzambe yawe nali kotika libota oyo na maboko na yo nzambe na kokamwa batela kokende mpe kozonga na bango nzambe tika ete baprojet na bango yawe esimbama na makila na yo na kombo na Yesu Kristo po ale mokonzi mpo biso bonde pe amen. Amen. Fana na kiti uza muntu ifana ki fana na mabele petit na regretter mwana ya boye mukeboy mwana ya mpembe yo mpate ya ndenge nini batikili yo gérer ba brebis uteli boyte na kuliaka kama mpate ya mafuta Pauline chance uzalaki na mama soko uzalaki mama Pauline peut-être M26 peut-être diabète moi nous tension izalaki na mona 40 peut-être ma petite tension tina 60 yo uzukende prison Barnabas kulele ya pamba uza kutalwa usimbe bible Félix ayemba zana raison tika muntu yi bible ta place okene ukute bible wanu simbi kute yo ni bisio mwana ngai asomeli yo banzomezi uzu ko lwete mupana tano sosira ulubite fona beti yenzete yo beti kote nzete ukosi biso na ba pamba prière kuselisa ngai ba jeune ya nani tu ukuiba nyokulanga pamba muke papa je vais prier on va prier papa on va prier nyokulanga ina ba prière à minuit papa on obibe me berger berger soi-disant. Il faut qu'il y ait une vision. Donc, il faut que papa, vision, il y a pour berger. Moi, c'est le message. Vous avez sur la vision. Nous signons sous la vision. Il tombe qu'il y a toujours pas nous tout pas. Il y a un prophète, assassin, meurtrier, criminel. Berger. Salut. Baby Sarah, qu'est-ce que je t'ai fait pour l'utiliser la tina? Berger, comment ça l'histoire t'es? Yo yaki bona mukile l'église. Na yambiro kola mwana. Na yambiro la kisho busala osana. Ba mission iteke la confier yo dans l'église. Oui, mais t'as comme ça berger, bah tu vas tellement dans l'église. Ba boy qui yo comme berger. Mais d'abord il y a des gens qui ont la commission belge. Nous avons dit qu'il y a une campagne de croissance de nos salles. Et il y a des gens qui ont quitté. Et puis, nous avons capté ma passe comme un office. Trahison. Oh, j'ai dit à Sarah qui a un Sarah. Et ce n'est pas moi que tu peux faire ça. Hein? Et dans les messieurs, nous voulons voir Jésus au Sarah et qu'on a dit. Voilà. Ça, je t'ai dit. Papa, et qu'on a raté. C'est quoi ça? La salle ma fiche, papa. Pas question, tout le monde a fiche. Tout le monde a mis sur la Satan, vous êtes Satan, pire Satan que tu es. Maman. Avant de se soir, tout arrête, dis, arrête. Comment ça, scénario, bien dit? Ça, c'est un scénario qui est dans un groupe de théâtre, c'est pas ici. Et puis, maman, vous dites que, à la grâce, vous souffrez. Vous dites que dans Brazzaville,
ndenge bato baza kokubisa na Brazzaville na papa Aaron na mama Titi na Brazzaville babi pesa berger mpe surtout mama Titi azolela pesa berger mbote fo batolingaki mingi abondela mpo na biso ozotia malédiction. C'est quoi finalement? nayebisaka yo objectif oyo oza eloko ya nzambe mpona Siri, telema, mets-toi debout. Allez, sois biloko. Même à l'église, ma berger c'est pas de voir. Poursuivre yo et puis la compliquer fina yo. Dehors, je dois donc aider. S'il vous plaît, papa. Eh, Bonnie. Pas au diable. Ni na bobo. Même à l'église, qu'on y a le soutien. Moi, on a dit baby. Ton bénin, papa Bakaya était avec nous ici. Oh, papa Bakaya Toki. Oh, papa Bakaya Boye. Voilà ce que tu as fait. Papa, il a coupé les dans poisson. nzambe babataka maete babomba baka nzambe te omoi ndenge abimisi yo seko banda kosala ngo bandaka lipa mosusu moi nzambe ndenge abimisi yo nakopita message na Brazzaville papa Aaron mama Titi bakoyamba lisusu te Nyama, allez, kamata mataba na yoyo. Mataba na yoyo. Kamata mataba na yoyo. Na pressé pour me bouler menacé. Et puis na tele que na moni ofungoli plante aux alènes. Ce qu'on a besoin non. Ah, on dit ça on a planté tout ce qui est appelé. Kabila akasi. Non Kabila, moi nzamba defati. Amen. Non yelo, na yelo dimanche. Dimanche hein. Ponga na ko za ba kolimo batindela nga pa micha misenga. Donc moi to ke bozate. Maintenant on zela ngo dimanche. Non yelo. Deni famille. Tozavia. C'est un papa mbote. Ok, merci. Bye. Pasteur, na rata opportunité ya fana na yo boy pe toza kumele jikala. Opportunité nyonso zalaki kolekisa kaka na beti wa. Ito yake. Neti boy na yibi mbola oyo na fana na yo lisusu te. Isa lokola délivrance. Parfois aussi le malheur est bon. Tant que du camoko ya mabe yé montu mususu akei, montu mususu abim. Joshua akei, Caleb abim. Siko nga Caleb tata na yo.
Ka nzambe ndaza ne mutu te. Mais totika kaka nzambe ayebi oyo azosala. Ouais. Nani susu wana? Nani susu wana? Oh, Gilako! Oh. Pourquoi il s'appelle porte à mode? Eh. Pasteur, nani, Musoba. Oh. Oh, papa. Bonjour, papa. Ah, bonjour, papa. Oh, mon ami. Bishop. De retour. Ah, de retour, mon cher, de retour. C'est une surprise. Oh. C'est une surprise, mon cher. Bienvenue. Merci beaucoup, mon cher. Oh, papa. Donc, on dirait un autre ici, lui. Papa, merci. Oh. Ah. Vraiment. Papa, on voyage. Non, papa, moi je le guide très bien. Merci, papa. Oui, mais c'est une surprise. Tu vas dire, tu vas dire que tu pasteur. Non, ça va. En tout cas, soyez la bienvenue. Merci, papa, merci beaucoup. Oh, Nzambe a commis ça, ma papa. Il me semble maman pasteur là. Ah, non, ça va. Ok, merci papa. Tu pas moli comme on a eu Nzambe. Koya mosala na kati na ndako oyo ezali kokofisa ba loba na yo Nzambe. Merci parce que tu es musika puis akuti biso na kati na kimia. Molimo na yo eva na kati na biso. Assister biso na yo stoko solola et pesa lokumu na komona Yesu to bondeli bongo. Amen. Amen. Ah, non, mon cher, vraiment, na komisi Nzambe parce que témoignage on a poto. Non, partout dans aucun. Si vous avez quelqu'un, nana tindio, passer Godé Mabata. Donc, tu as le bosso naki, on a embati. Oh non, Bishop Longonzo, Minga Toko, Anatei, vraiment, ça n'a jamais laissé les coups de malamu. Naki partout, naki dans la France, naki dans Belgique, donc partout, naki vraiment. Non, vraiment, ça là, au papa, tout ça, on est au ça. Parce que témoignage, na yo, témoignage, moi, accable. Nga mon rôle est fortifié, ngai. Faut moi de ce qu'on a lobby donc pas surtout mon benga donc passer le monde qui déranger à niveau mon coco et donc le cas il y a une exclusivité à mon thème qui ngam na comme beaucoup na yi de passer tout on va passer au don elwanga ba munyo so ba ko benga donc mais vraiment nous avons ça les grâce il est vraiment bien vraiment donc limbisa dans la qualité parce que nous qui vraiment demande mon express en Zambie fallait vraiment na ya. Mais ma pasteur allemand qui m'a dérangé ngai. Pourquoi les Allemands sont aussi ici dans Belgique il faut que l'Allemagne. Voilà. L'évangéliste Dieu donné un bois bengi na évangéliste Pacheco. Bengi ngai ba mais aboya to aboyate. Surtout moi maman Benedicta tungi singanga sina bozela maman Benedicta tungi sina évangéliste Pacheco mais OK, donc on programme prochainement. Donc on t'a donné des exemples bon ça. C'est là que tout ça bien. Ouais, vraiment gloire à Dieu. Boni, madame. Ah oui, madame, bon, Dieu fait grâce. Hein. Mouké déjà, comme au temps, je pense que les autres sont déjà dans le public. Boni, berger à Megachi, quand même, à Zoko, Moussala, combien qui a? Ah, en tout cas, c'est regrettable. Hein. C'est regrettable. Dans le l'autre, moko na kati ya corps du Christ mais berger biloko asali awa eza scandaleux incroyable et c'est pas lui qui pouvait faire ça à moi. C'est-à-dire bref ayebisika liboso que non tout ce qui se passe dans ta maison mutaza hotel nango eza mwana na yo Laetitia ma fille Laetitia vraiment nameke kokroire na ye parce que nayebi ke Nzambe asalelaka. Qui est semblable à toi, ô Éternel? nakolela te Yesu Masia po makambe komeli ngai nazondima kolo ndenge Yesu Masia Job alobaki ata pasi ye ata makambe komi me nayebi Nzambe nanga te maka pe muto asuka
nayebi okotelema yesu masiya na makambo oyo nzambe lobela ngai yesu masiya yo nde oza avoka ya solo nzambe le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ndenge bakoyebake naza mosei na yo soki nzambe makambo oyo kolo yesu masiya olakisi pole nango te nzambe tika yesu masiya yo kitoloba nzambe loba kolo yesu masiya lakisa suksi ya makambo oyo lakisa innocensité na nga nzambe bayebake kolo nayaki innocent makambo oyo nzambe na ngai mimonisa nzambe na ngai yesu nzambe kotika te nzambe na bomoi nzambe soko otiki komona ekofingisama nzambe soko otiki yesu maseba ondima te obenga ngai le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac nzambe na ngai yesu masiya yoka mawa nzambe kolo yesu masiya aza na posa ya intervention na yo nzambe aza na posa ya intervention na yo nzambe kolo tala yesu masiya esika nakomi kolala nzambe nandimi nalala kolo yesu masiya na ta oyo likolo nandimi nalala kolo yesu masiya na se mpona makambo oyo nzambe oza wapi nzambe oza wapi olobi ke omimonisa na bao tu balukaka yo nzambe naye koluka banda 3 jours oyo naye koluka yo nzambe na bomoi yawe naza na posa nzambe mimonisa naza na posa nzambe kita ke le ministère des anges que le ministère des anges nzambe bimisa ange moko nzambe tika ange moko akende yesu abimisa claire makambo oyo nzambe kolo yesu masiya nafingisami bakalifie nga nzambe na bomo impidike bakalifie nga nzambe na bomo escro nzambe kotika ngai te nzambe oyo nzambe kotika ngai te nzambe oyo nzambe kotika ngai te nzambe oyebi ndenge natambolaka yesu ndenge naseyelaka ata fidélité napesa obo jeunesse na ngai nzambe nandima vi na ngai kopesa yo nzambe alola nzambe défendre ngai nzambe nzambe défendre ngai nzambe oboshondoko yabaka oboshondoko yabaka parce que moi ntango bando oloba likambo nasekaki parce que donc nakomisi nzambe parce que nzambe akosaka te donc makambo nyonso obeti oyo oyebisi ngai histoire oyo nzambe arévele ngango na ndoto donc namoni yango na ndoto et puis parce que sans vous mentir na mosala na nzambe yo oyebi bapreuve nga mpe nayebi bapreuve parce que ministère na yo nga nakowanga nango te puis nakotemela oyo nzambe ayebisi yo te oyo nyonso nzambe ayebisi yo nayebisaki mpo na bapreuve même mateya mingi nga na te mingi te na partageka batémoignage ya misala na yo pasteur sans vous mentir mwana na biso Laetitia ye naza porte d'entrée na kata ndako pasteur donc oyo nyonso nazoyebisa yo nzambe atelisi ngango na ndoto omoni na ye expressement. Et puis pasteur je vous dis franchement omoni makambo nyonso elekaki omoni nzambe akosala te moi j'ai eu la vision nalali na mbetuka donc nalali ya kiti nazolinga kodo nazoprépare matin avec ma bible donc nzambe azotalisa ngai eza un coup monté donc ye moko tamontaki scénario wana pasteur pardon oza mosala na nzambe. Moi j'ai vécu ça en live, boy. Papa, tu n'étais pas avec nous. Est-ce que tu as encore ça? Et puis il a supporté Berger. Il m'a ridiculisé, il m'a humilié. Pasteur, hein? Il a touché l'intouchable, papa. Moi je vous dis que Dieu m'a parlé. C'est plus qu'un agresseur. Pasteur, il n'est pas un agresseur. Un agresseur, il n'est pas différent de M23, papa. Non. Il n'est pas différent. Pour qualifier, wana bazoluka nde mpona koluka kozwa eteni ya kongo baotika kozwa ngo te kokalifie na ndenge te wana aza mosala na nzambe il est différent na ba M23 kokalifie lokola moto wana mais il est bien congolais soki aza congolais aza M23 mais oui je sais mais ye aza mosala na nzambe pasteur tala papa na bolingo na nzambe je vous dis tosala oyo ainsi dit l'éternel tokoluka berger kopla toluka esi parce que ezala ngai ezala yo nzambe apesi biso lotomo wana te makoki wana te ya komema lobi copier de délivrance na ndako parce que nzambe ye moko na souveraineté na ye abiki fo mwana wana nde biso tokoki kobondela nzambe akoyoka mais nzambe mpo asala il faut mwana wana nde azala parce que ayaki na bit moko mpona komema kokangolama ya mama et puis délivrance ya ndako mobile soki bakangi banimero nyonso ya telefone ça passe pas nako bien désolé
trace na ye partout toleki tozwi ete nayebi si tokozwa ye so wapi basolaka bien na serse Oui, allô, bonsoir. Pasteur Godet, hein, nous sommes dans Sylvie. Ah, kola pa bola. Bodoza bien. Boni musala. Te na roleka, biko de belé na roleka. S'il te plaît, est-ce que Colo Berger ABT, vous ne pas là? Ah, yo pose le cahier. Non, parce qu'il y a qui a qui retraite, mais que je ne vais pas passer la cancer peut-être que vous allez accorder. Ok, alors, toi, mais Karobé, je peux se juillet, il sait que vraiment on a besoin. Merci, ma collègue. Ça va donner son coup. Merci beaucoup. Habillé pas au bien, il va y rentrer, il fait pas pour ta main. Azos va être la téléphone. Yo ça voilà. Que numéro berger sur les cacatés. J'ai tenté d'appeler, mais Nazo, ils ont les cacatés toujours sur les portes. Na comment il pas passer à Mosbilolo? Boya ibsenga iki. Bon, akutana na sermo boye déjà semblait pas na lobby. On va partir à travers serwana peut-être tout rose à moi trace. Pasteur Abo Césaire là? Oui, nous sommes passé à Mosbilolo, on a dit que non, on n'a pas passé à Godet. Comme ça, on va encore rejoindre le Bissowana. Comme ça, ensemble, tout n'est pas serwana, peut-être à travers serwana. Bonjour, bonjour, pasteur. Ah, papa. Oui, papa. Bon, ça va, qui m'est allé? Qui m'est allé? C'est qui Nassima. Tant que vous avez maman botte, vous avez vu un vino. Vous allez bien? Ouais, papa, qui m'est allé par la grâce de Dieu? Ah, c'est fait du bien. Bon, papa, costume, moi, ça pas te coca qui? Oh, papa, taille, n'angaïa. Oh, il y a solo? Il y a solo, na loi de costume boye. Pour changer de marche. Na mon le na zongi na bouchenes. Chaussure papa, ou zong singai, ou longoli na chaussure à flamand. Na loi de chaussure à songi na bio. Côte na zaï ko dimanche. Na ko loi ta songe, pasteur ba la tiswana ti komi bale. Kota porte za fongom. Kota. Ba kota za butu wete papa. Te le porte za fongom. Ba kopi. Berger, entre. Oh, papa. La loi qui est déjà. La loi qui est déjà, papa. Oh yes. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Aviola koko nangai mwana mbalo. Petio. Yo, viva. Zila. Shondo ya basha. Shondo ya basha. Mets-toi bête. C'est ça, on va napesi yo merci nzambe na pambole ekosaka te bible elobi kolo esumasi epa nazala ezalaka te nzambe osangisaka bato pamba te kolo ntango osangisaka bato ezalaka mpona émission nazondima ke kolo na ntango oyo gloire nde ekosopama e nazondima kolo ke le ministère des anges baza na service ya kate kwa ndako oyo tika kolo oyo bongisaki salema esalama na kombo na jésus amen. Je pense que papa, ce que moi nazongi ce soir, nazongi pas mbaté.
eza makambo nzambe ayebisinga ça fait 3 jours. Alléluia. Nzambe azoyebisanga azonga. Nazala kobanga ndenge Moïse ntango nzambe abengi ye. Ayebisaki libéré peuple ya Israël oyo bazalaki fermé d'Égypte. Moïse amonaki force ya Pharaon, Moïse azobanga ndenge nazali kobanga. Di ya makambo elekaki ya nazali kobanga nzambe ayebisinga kende. Et papa nayebi so lelo eza mokolo gloire nge se passe na ndako na yo. Bible lobi nzambe azoloba pendant que moi je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et lelo molili ezolongwa pour les okota na comme excuse. Papa, Bishop DeVos, avec tout le respect que je vous dois, ceux qui beaucoup permettre ngai nasala musala o nzamba tininga nasala sikoyo. Bon, je pense que dans un toujours obéissant dans le Nzambe. Oui, le Nzambe, en tout cas, la Gutara na monté. Le monsieur a représenté l'excuse dans la Nyoso et les Kaki. Monsieur Nzambe a confirmé le sous-message. Amen. D'ailleurs, tout le cas qui est partout tu étais, mais tout le monde qui était, et qu'il y a eu des confirmations à Nzambe. Alors, à Tikio, avec toutes les bénédictions, ça l'a poussé dans Nzambe. Papa, maman Zali. Maman Zali. Laetitia là. Oui, Laetitia aussi. Nous allons poster là-bas. Boshondo ya baba. Bobo ya baba. Eyo boshondo kona. Yo boshondo. Berger. Nani ko mona ote.
au nom de Jésus. La femme au Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, j'aimerais accorder ma bataille. Qui est le meilleur de tous les hommes. La femme au Dieu, pour la dans un petit conseil, si quelqu'un a comme le Christ, oh my God. Oh yes. Dieu merci. Dieu merci. Papa Godet. Papa Sten Jamba Samala. Dans ma caméra avec la table. Oh père. Les hommes les six azad. Papa Godet ma bande. Dans les six moi si ils sont dans notre pôle. Oh Jésus merci. Moi si ils sont dans notre pôle. La compo na Jésus. Merci Seigneur, merci. Oh Dieu, sois loué. Sois loué Seigneur. Cette protection, ça la partage. tambolaki likolo ya mai minene Yesu obikeso na omono ya likuta vraiment ati maputa nde ezobongisa yo ondima te obike nga na kamora ntango na omona bafille bakangami kaka bapantalon epuis baolata yango bien te ekambisanga mais soki olati likuta ndenge olati boye telema na moke Maman, nayebi taille na nga beauté kutu koloba te mama quelle beauté te toko makasi sepeli boye epuis motema nanga esepela ndenge ozonga mpenza ndenge esengeli mwana mwasi aza okoma osepesa motema na ngai sikoyo lokola okoma osepesa motema na ngai bible ezoba moto apesaka oyo aza nango yango sikoyo nakoma komunike yo eloko oyo ngai naza nango deposelo mwana papa abino azokwasi kitoko aza na kimia mwasi azosoutenir ministère na ye to esengo foye mokozalakasa na mpo ngai aza mwasi oyo nazotambola likolo ya liloba nde ezotambusa ngai mama oyebi batango oyo toleki so totambolaki likolo ya mai nde tolinga todina me nzambe aza nzambe oyo alobi akotisaka baloba basali na ye nzambe wana akotisaka biso te mpona ni liloba ka ntango nyonso tozomela rulo wana liloba evanda kati ya biso keba na mauvaise compagnie mama na ngai ntango totambola bosiko vi na yo ezala kaka na Colossiens nde bible elobi ezala caché en Jésus Christ en Dieu wana nde kotambola succès po mwana nzambe so ozotambola selo maloba bato osinda omona nga nayebisa yo kaka omoni nakutani na Micheline Kiala autosombela
Madame Chérie, autosombela maman na ye Victoire Léopard. Nga tuni okena biloko wapi? Ayibisinga bidanga oh. Yo zoyeba te biloko ezo cartonné kati na mboko. Yo mongi bato bazobela bela soupa en femme ndenge ezalaka yango na moto. Fièvre, autotambola moyo ezwi na nzoto. Tango ozonga bo fièvre, kosu ba poussière ekoti ye. Ako utiliser ka Victoire. Léopard. Ako to soki oza na rime. Ozo fièvre, kosu, ozui ba mutu ba zango na zoka to le passe. Ozu ka Victoire, o fictionner la poitrine. Ti oyo ka yo mo ko sentir fièvre ça na kati bimi, oza à l'aise, pour que toucher son humilité. Na longa na tout nenga bimé oh. Mais ça ka comme moment ko ti. Ah ndeni otambo na momi ba la vie oh. Mais ça comme moment ko mais ça différent. Oyo ndenge za komoni ba dimanche to kima bambango lem somo lokolo et ça qui n'était boitaki oza un choc moko boyo glissaki ozoka ba douleur esika moko boyo ali ozande o esika douleur on des amis fictionné tout esika oyo za ki choc ndé différence na ngona mwana siko ngana episenga lo ba fictionné ko zo ngwa episenga na papa mais ça partout le marché partout azote ka maman mon ontenga on ando ka passe na genou ndi na zabu mais to zu o mi balé o zaka ya biso kana ndako mais koko na bino kuna village biloko bo photo tina o mingi surtout na village autant ba osaba bilanga ona akotema bo mukongo pasi donc soka zui mwa ndambo atina mokongo avec ko soit ti donc ezako traiter sans qu'elle aime tomber la médicament mo. C'est qu'il faut assembler beaucoup belé. Assembler belé, c'est partout même dans la cité Zanamou. C'est la moins cher. Les autres satisfaire ma famille. Maman, là où tout le monde a ça pour un problème d'études là yo. Maman, na habité, nion solo ko ezomi na nzela. Même dans l'étude na yo. Ozaka moto yo ozaka moto. Ozamukila te. Maman, ozaki neti oboite mais pour la monisco ça va pour rappeler donc de nazabu na bima awa donc est toujours la force na cyber mon place tipo to maman na so cyber wana depuis na ndo ça travail na nga na ndenge ezo ça la impression na ndenge ça saisi na nga non na mona te jamais na kende wana sikoyo asiko na salwa salo suki nao to do kutala pourquoi to ça peut pas surprise à Léopard même exactement na biso ko bossa na pété tant to ça nyoso faut que dans la montagne qui peut monter à la montagne thème à la montagne la puissance de la parole ma mère mimo sali na nzambe ngande na zabu so mona ngati la terre et ça que loko tozo soir et pas ba o nzamba tomboli ndalo kwa la kangama na mama na ndo moni o yasa na ngozo connecter ngai ici na za connecter pas na yo yo za connecter pas na ye donc pour s'inquiéter pour te tokika donc le lo tokozo kende lobi j'ai décidé la montagne. D'accord, on a qu'est cyber. Si on a zone à passe dans le salon, ça te va donc qu'il est là. Ok, des maman to tambo likola lilo ba maman. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Je suis le troupeau, ton pâturage, Seigneur. Je suis les larmes de mes yeux. Ebango ninyo, wekokyo limbisa mate. Nasengi pardon, s'il te plaît pardon. Talanga nami, sois ma. Le pardon c'est une puissance qui libère. La lingyo pangu sanga maya miso. Je suis l'œuvre de tes mains. Kotika ngate. Bakangate Yambangai Asali mwano yayo Mwana kendeki Epai baboti Alobi papa pesa Oyanga bosui Papa pesien Mwana keyo Sengwe pai Base pai Bongwe sirie Anzuluki Akanisi baboti baye Akomolia ilokwa bangulu Kolala pena bangulu Le fils de fils calme na ye na mokolo na bangono bakia mpona formation nazona barenseignement mpona baformation
Mais avant d'être soleil. Ça va. Ah, mais la moule m'a soleil pas hier. Ça va. La formation est juste basée dans le réseau. Et bateau ici, bah, déjà, bateau va c'est la classe de l'université, la formation sur les réseaux amis, bah, piratage éthique, bah, Windows Server 2008-2009, bah, Linux, bah, IT 1 et 2, donc, on les a formés pour nos bateaux, bah, nous avons des réseaux. Et puis, bah, web design, bah, HTML5, bah, infographie. Moi, formation est vraiment parce que là, on a posté un lien dans sa formation. On va découvrir. Pour la Grèce, on a fait deuxième cyber, mais il faut que ça nous voyage. Il y a un bon matin, on a peut-être des déplacements. Ah ouais, déjà sur Force, croisement Force Chaba numéro 45. Gambelana Chaba na 449. Les Tinga na solo do na yebe lokote. Il faut passer un mouvement de formation. Comme nous avons tout pembeni, je crois que nous non, ma soeur est normal. Ah, je suis souvent à la fête de ma croissance avant. L'essentiel est que la personne qui est au pan ici. C'est mieux qu'on a profité de la formation, mais une boîte. Ouais, ça va tellement dans un pas de problème. Il y a pas eu des noms comme ça. Oui, allô? Ça va. Email, c'est d'autres pour la série ou bien Facebook. C'est quoi la différence entre bon, Facebook, là, on va peut-être qu'on n'a pas la même kilo. Non, Facebook peut qui parle en hauteur. Bonjour. Bonjour, papa. Boni Moko, Boni. Il y a une matin à la maison, on parle qui parle. Est-ce que nous avons là moment est-ce que nous allons comment ils ont le vélo papa hein tala reposer nga ba question témoin ya makasi lobaka eloko yo bengelinga déjà gagner eloko yo luka ou gagner déjà gagner eloko te papa nazaki envoûté papa limisanga nde limisanga na invité vraiment so yebi niveau na lukisi yo na lukiti na lule papa sanga ta numéro na auto adresse na bino mais na ebité hein limbisanga ozomona teni boso na eza muto bonaki na patience na ote papa so na bebisa bango na patience ezaki ngati o teni boso na eza muto mususu ezaki envoûtement papa ndozomona nga boye normal osambela et puis bien que naza mwana pasteur na ebité ata na masolo hein patience wana ozomona wana ezaki ngati vraiment so limbisanga eza malamu mingi papa na ngai eza malamu mingi eza ngai sengo makasi na aussi sentir vraiment libéré na makambo ebele plus vite de lobi na biso hein le pardon est une puissance qui libère so libéré ngai nayebi te esanga bien so pardonner ngai libéré ngai vraiment na makambo ebele enomula ete sava na limbisi yo nzambe kuta olimbisa biso bato tozosala mabe du jour au jour tozozonga mpa nzambe olimbisa biso po aninga te nga moto wa mokili kutu nalimbisi na ngai yo abe patience bo si esila nango nakoma na vi na papa na ngai so moi ezali olimbisa ete mpo na ngai non nanga na problème ya patience c'est esila ewa kosoka akenda ngola soki azali awa soki ndeni se esila azali eza nanga malamu esengo makasi oyo nayoki te bozongani non te nga azokenda ngola mama bapindala azozela nga na ngola mama nakova na swati naokende nalimbisi na ngai mama ok merci limbisi nakomona nga lekite faire lekite
okominoka soko ovandi. Sikona sana. Nzambe ali alala te. Fumona nakutana Ali. Ebi Ali ko atiane bagi musuta lata pa alliance. À part alliance azana na bagi moteur musapina. Ali abala. Okutana ine wapi? Okutana libosa le berceau na bajibu na commerce. Asombe ape moi ce n'est bâti. Nada problème. Na tunzu ka so bokutana kine wapi? Na tunzu ka bana sombe la sope na nsuvena. Na biso tokutana na le berceau bajibu. Asombe moi ce n'est ici ba okata moi ce n'est ici akabela nzete. Nzeta ba vraiment ko ka nzete moi sana. Et bon moi ki nini te? Nini? Banda na vocal. Mama, et comme il a eu le numéro de téléphone, mais il faut y être bizarre. Et bon, il y a un peu de ngazaki, tu n'es pas qui beaucoup. Ngazwa ki mwa nzete na ngebo minga misu na tune kututen. Ba mona ni koti sina pe na sombi ya ngati. Pardon, Cécile. Maman ban. Nde na prometa ki yo, limbisanga na zaki tellement pressé bika ki na biso. Na ki oza na sachet moi ta fula ko limbi. Tes promesses actes. Limbisanga vraiment na zaki vraiment pressé. Non, plantons pas déjà na planter. D'ailleurs que tanga loko na prometa ki yo na ba ki na ki ko baby sa promesse na ngati. Merci. Na pas ça. Na famola. Oza bien na ndam. Oza bien, oza bien. Quand papa ndazo vumela na voyage na ye. Il faut préparer très bien le séminaire à mardi. Parce que dit que pour y d'autres Talibanda, on a été à Awa, il faut préparer bien. C'est l'évangélisation. Pour ma faute, il y a la fatigue. Oh, merci. Matteo Tililo. Nous là, il y a Lola. C'est que nous sommes priés ici, ça dit vous le savez. Donc, bien sûr. Donc, pasteur, il y a retraite, il y a retraite. Donc, nous sommes du matin. Donc, au thème matin, on dirait, on a qui na Lola, nous avons qui na wala c'était. Ah, papa, matin, il faut y bango. Na y bango. Oui, bah, Dieu soit. Amen. Bon, moi, je sais qu'il y a un bongo, on a préparé un bongo dans l'hôtel. Donc, le banini, on a suffisamment de message. Mais tant on a matika na chair, on dirait que ça va fumouler la fenêtre. Donc, il y a un bouika. Il y a un faut que la permanence comme ça. Bon, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué pour le paiement. Moi, je suis ma faiblesse. Je crois que vous êtes ici, tout est en ordre. Ok. Comme ça, tu rebondis là, tu pries, comme ça, tu fais le paiement. C'est ça, nous allons vraiment féliciter, nous remercier, nous participer vraiment activement à Kilkarelo. Nana ofuta bino te nzambe afuta pesa bino bozangi vraiment bosenga na bino ekokisama. Amen. Boka na marakuyo na nzambe. Je pas que nzambe na otika te. C'est la taille. Et puis ozoyaka yo moko c'est pas bien. Yekisa papa ya so Bible lobi. Quand na vaya héros moko Josué a vu décision à l'objet, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc il faut que vous na papa, na maman, na bana, na ebi ki bana ba oya. Amen. Vous sanga na boye bino so bo sambela nzambe moko ezalaka bien mingi. Que oya za libanda, oya za kotoyo, alors bozo communiquer dans même espace. Des fois ya. Non, ya na. To bondi la ngo se fois. Yo pe papa banda kende Angola ti lelo ayakati. Faut prier ma sœur. Makasi. Ozana mobali boyaki akeli bela. Ozana akata ko. Teresa ba juif kwa razana yekuna ba vandi bien sinon c'est. Mais toujours solo là, communication ça bien. La feza. Faut bodi la mingi kota. Ça va pas mbolia zo solo azonga ya mosista. Za malambo da ici. C'est clair du bala. Donc bondi là. Même chako kama biso na prière. Tika pe gozo na biso na mboko na Nzambe. Basu na biso.
Yahweh tomona yo Tout va bien? Yango tokoyemba, Alléluia, Alléluia, Yesu azali Nzambe, Alléluia, Alléluia, yembela ye aza eluka, Alléluia, Amen, osopanguya, Alléluia, nous ne pouvons rien faire. Donc, bien, le molimo na nzambe. Parce que nous le désigam que nous sommes allés et c'est un chef à ça. Mais le molimo na nzambe, le monde de l'chante. Yahweh n'a pas moyen. Qui t'y a bouillé d'ailleurs? Nous voulons ta puissance, Jésus. Nous voulons ta puissance, Jésus. Nous voulons ta puissance, Jésus. Tu es qui? Identifie-toi au nom de Jésus. Comment on a un nani? Identifie-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel est ton nom? Quelle mission? Mission na ezalini. Comment on a? Yonani na kata nzoto. Yonani na kata nzoto. Au nom de Jésus, libère ta parole. Au nom de Jésus. Yo pati. Oye kosa nini awa? Yo pati melanga. Oye kosa nini na nzoto oyo? Quelle est ta mission? Mission nini? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Par quel canal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Jésus. Déjà la détruire. Sondo ya baba. Nakanga ma bota. Libère, libère, libère la personne. Oh my God, d'accord, Je te chasse, corps, au nom de Jésus. Va au lieu arrive, au nom de Jésus. Tellement parce que on dit qu'il n'a comme les masia. On dit qu'il n'a comme les masia. Oh my God. Merci pour la victoire, mon Bonjour maman. Maman, mais n'ayez pas na yozo qui maman, naza makambo très important faut maman, mais ne traîne pas naza. Mais si, nakoyate. Mèche-toi, qu'est-ce que ça fait mèche-toi? Jésus. Merci parce que tu es là. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si comme nous t'avons monté au sommet de ça. Oh, yes, so merci. Na purifier na makila na yo nzambe na nzela nzambe ala kumama na yo oh merci Dieu le tout-puissant oh merci faut commencer Alléluia Jésus Dieu le tout-puissant je recommande ta fille Seigneur ta servante oh Dieu. Oh, tu es celui qui voit, Seigneur, au-delà de nos pensées. Toi, tu vois au-delà de nos pensées, oh Dieu.
descends avec ta gloire. Purifie ta fille, Seigneur. Délivre ta fille, oh Dieu. Nous crions au bas de la croix, papa. Que le sang descende. Que le sang coule, oh Dieu. Qu'elles soient purifiées, rachetées, libérées, guéries au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation, ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Oh my God. Elle est une nouvelle créature. Oh my God. Oh my God. Tu récupérer vraiment il a Le pardon, c'est une puissance qui libère. Je suis le troupeau, ton pâturage, Seigneur. Je suis les larmes de mes yeux. Ebango ninyo, wekokyo limbisama te. Nasengi pardon, s'il te plaît pardon. Talanga nami, sois ma wife. Le pardon c'est une puissance qui libère. Nalingyo pangu sanga maya miso. Je suis l'œuvre de tes mains. Kotika ngate, kobaka ngate. Yambanga, azali mwano yayo. Mwana kendeki, epai baboti. Alobi papa pesa, oyanga bosui, papa pesie, mwana keyo, sengwe pai, base pai, ongwe sirie, anzuluki, akanisi, baboti baye, akomolia, ilokwa bangulu, kolala, pena bangulu. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman pasteur. Bonjour sœur Nathalie. Boni papa Azali. Azali. C'est bon. Je vais faire la sepeli. La moi il pas mbolé vraiment la ndaku la ngali. Chérie. Bon. Oui, Benza, il faut t'en oublier. En tout cas, c'est vraiment incroyable pour la main. ndenge alobi lipamboli mama oyo nzambe asali ngai toyoka bamiracle na sango namona vivre yango vraiment aleka nzambe asala taka bapriere na bino kolela na bino nzambe asala kaka nde omoi nde ezatamboli ya miracle antuka na sepe nzambe ana
nasepe nabenga papa Ala. Namoni ye munene ye malade. Ah, maman kimi ya kolo. Amen. Ça y est vraiment. Moi ezali. JR. Ah, depuis la bonne benga. Ah, le pasteur. Bonjour papa. JR, ça va? Comment JR les attend? Jean Robert? Jean René. Ah, Jean René. Bonjour maman. Bonjour papa JR. Merci beaucoup. Bonjour. Ah, Berger. Comment allez-vous? Bonjour. Nazo ya maman, pardon. 2 minutes. Deux minutes là, si. Toi et toi, on va prier. Éternel notre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que nous avons mis nos pieds dans cette maison. La Bible déclare, partout où fouleront les plats de vos pieds, je vous donne la possession. Voilà pourquoi nous te couronnons roi et Seigneur dans cette maison. Contrôle toute pensée, tout ce que nous allons parler en ces lieux, Seigneur, donne gloire à ton nom. Rien de nous, mais tout de toi. Nous voulons nous effacer au-devant de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. 2 minutes, maman. Laisse-moi nous attendre. Merci pour la parole. Merci, papa. Par rapport au rendez-vous reporté, alors aujourd'hui je suis tellement surpris. Nous avons l'équipe le pasteur, le berger et puis le pasteur. Donc je suis vraiment flatté, plein de joie. Oui, c'est ça, hein, parce que l'autre fois, tu as quitté, bon, on ne pouvait plus s'annoncer que tu as sinon tu es embêté. Mais le Nzambe a toujours apprécié dans la salle. Voilà, c'est que tu as vu dans son pays. Si, ils ont ma bonne excusez-nous aussi, puisqu'il fait chaud. Pour moi, courant à Kinshasa. Ah, bon. Comprendre, tout dans le chantier, tout comme ça. C'est une monnaie courante. Hein? So petit courant, vous pas me l'entendre, il faut courir. Et comme il s'est lié, comme il s'est couru, courir. Ça c'est. Merci beaucoup, maman. Merci. Rafraîchissez-vous la gorge. D'accord. Alors après, pas ça c'est bon, hein? Après ma tante, maman, tout ça. Je crois que tu as retrouvé tes états. Si, perdre la maman, c'est vraiment quelque chose de trop dur. Et puis, par la grâce de Dieu, je tiens quand même le coup. Parce que Nzambenda Pesaka, et peut Moutazwaka. Donc, toujours comme il s'est dans la circonstance. Amen. C'est bon, vraiment nous. On a tenu à vous voir parce qu'il y avait un message de la part de Dieu. Et on a dit sur l'amour, comme l'équipe déjà, bon, Dieu a fait ce qu'il a fait. Mais nous ne devons pas quand même rester dans l'ignorance. Il faut tout à la maintenant, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il y a une étape qui vient de s'écouler. Maman accueillie, maintenant tu es resté avec ta femme et tes petites soeurs. Il faut bannir au ça là, tu es resté le seul responsable. Vraiment nzambe aza malamu ntano kaka frère na ngai nani Pichumu Anzazoloba Yesu aza bien nzambe aza bien vraiment il a été révélé parce que koza na niveau moko tala alobaka nini nzambe ayebi mpaka juma mais te soki yo oyebi mpaka juma mpaka juma eza rivière bato mingi bazoyoka kaka mpaka juma baocomprendre te mpaka juma eza c'est un milieu très reculé là où on retrouve toutes sortes ya bato ezala miyibi ezala bafimeur de chambre ezala babandi ezala baintellectuel donc tu retrouves tout le monde là-bas mais nzambe ayebi et puis ayebi bato baza na kati ndenge moko mpe ezalaki na Sodome na Gomorre dans la Bible mais il y avait quand même quelqu'un nzambe ayebaki
Et pour na yenza mbasala ki moi bikao. Alors nangaki to sur la vraiment en famille. Tu sais la parole de Dieu nous dit autant à verset moko na Bible. Biso c'est comment kufa to mikolo on va lire la parole de Dieu. On lit au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Là, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui biso bato ya mokili tokoki koyeba yango te soki nzambe a révélé biso te. Donc grâce eza que nous avons un Dieu révélateur. Même les choses qui sont cachées, même na se ya ngomba, même na se ya mai, même na se ya libanga, mais nzambe wana na kati na biso azo révéler biso yango et puis toyeba kosala face dans le problème wana. Nous venons de passer une étape très difficile ya vie. ezaka na ngolo ya nzambe nde esali ke tokomona lelo et comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement dans nos foyers. Donc dans la vie oyo toza tokozala tosambelaka toyebi nzambe, mais si nous avons quelque part où il y a une porte d'entrée, où il y a un fait étranger koti na kati ya temple, ekreaka toujours banui. Je bénis Dieu parce que asali nga ngolo ya comprendre enfin qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était ma prière de tous les jours. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ni les autres savent dans la l'église, ni les autres savent dans la carte bandimi, la coro oyo pesika. Alors Dieu m'a révélé quelque chose. D'abord, il m'a dit pas n'angamoko. C'est bien, on ne peut pas parler de soi-même, mais laisse-moi vous dire pour la fortifier Nino, que même les serviteurs de Dieu, redoutables qu'ils soient, ils peuvent être attaqués par le diable si une porte est ouverte. Amen. Alors il y avait une porte ouverte chez moi à la maison, malgré le miracle que vous voyez là-bas. Mais de fait, que porte ne faut pas ma vie. Les portes ne nous cicater. Le diable utilise toujours quelqu'un qui est dans la maison, quand on a centre d'activité en date, pour qu'il y ait à côté. Et je l'ai dit avec douleur, mais je sais que Dieu a déjà pardonné. Et ça, c'est là moi, ma fille qui est présente, nous allons comprendre pour qu'il y ait. Prochainement, même la vie na la famille a toujours à l'écoute à Saint-Esprit à comprendre s'il y a une porte ouverte. Donc le diable est entré par elle. Si tout le monde qui est dans l'accoutrement, donc le diable a celle qui est lesbienne et a qui animé dans l'esprit mon ko ya mabe. Et je vous dirais même peut-être que Botoné Bino que malade de maman Zaki Namo, c'est elle qui était à la base. Seigneur. Oui. Dire elle, c'est peut-être difficile, mais c'est le diable qui l'utilisait, bien dans Salaki qui est maman dans la maladie, tous ces temps. Et Dieu a permis que berger aille en Anda. Il a cherché à nous aveugler, à nous distraire biso, jusqu'à ce qu'on monte gloco et Salaki qui est berger viola qui est, ça qui est monté. Le diable est trop malin. Le diable est trop risé même. Alors à partir de la porte, on a déstabilisé Ndaku. On a commencé sur la confiance à bien jeter, mais Dieu étant Dieu, il a fait sa justice. Il a appelé le juste juge. Dieu, il intervient toujours, même dans le temps où on a désolation, Dieu va intervenir. Amen. Et on va toujours même pour un beau cannabis, bien qu'il y ait agression, bien qu'il y ait souffrance, mais un jour, le juste juge viendra et dira Amen. Voilà, ça va être pour le réveiller. Si vous voulez passer la délivrance, alors elle est aujourd'hui une femme digne de son nom comme une femme africaine. Amen. Alors, ça c'est la première révélation. La deuxième révélation, les enfants. Vraiment, sois fort, je sais que Dieu a déjà fait, mais il faut aller qu'est-ce qui était caché, qu'est-ce qui était à la base de la souffrance, tu as perdu ton travail, tu es un cadre dans la société, tu l'as perdu comme ça, tu es conscient que vous êtes innocent, tu ne méritais pas cette décision-là, vous êtes injuste vis-à-vis de la vie. Mais tu es arrivé là-bas. Ta femme, combien de fois, a salé ma fausse couche,
pas fortement. Peut-être que vous croyez que c'est naturel, non? Dieu vous a béni pour que vous multipliez. Et la Bible dit même que dans son pays, il n'y aura ni femme qui avorte. Ça, c'est dit la Bible. Mais alors, on trouve ça normal parce qu'on est aveugle. Alors, le vrai problème, c'était quoi? Excusez, pasteur. Donc, il y avait aussi une porte d'entrée chez moi. Exactement. Tu es arrivé là où je voulais en arriver. Hein? Il y avait une très grande porte. Très grande alors. Alors si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas vouloir la mort de ta mère. Mais l'éternel du souffle a décidé ainsi. Maman est partie, paix à son âme, mais la porte d'entrée, c'était ta mère, chérie. Quoi? C'était ta maman. Pasteur, par rapport à quoi? Je vais te révéler beaucoup de choses. Maman Nayo, elle a qui pire sorcier. Je pense que si toi tu vis aujourd'hui, si tu peux encore espérer quelque chose, il faut bénir Dieu parce que ta femme a connu Jésus-Christ et a accepté chaque Seigneur et Sauveur. Pasteur, c'est bon, tout ce que vous dites là, oui. C'est de la part de l'Éternel. En fait, c'est bon, mais on ne peut pas mélanger comme ça. Pasteur, excusez-moi. Quelle classe de la sorcellerie que ma maman avait? Elle était sorcière inconsciente ou elle savait bel et bien ce qu'elle faisait? C'est un peu de me situer. Hein. Vraiment, c'est trop dur. Si je te révèle ces choses, mon fils, c'est parce que Dieu a demandé qu'on puisse te le dire. Sinon, on n'allait pas le dire. Mais je sais qu'il faut aider pour la vie. Parce que la vie ne s'arrête pas là-bas. Après là, tu as un avenir. Et un avenir que j'estime meilleur. Il faut réussir. Maman Nayo a qui consciente. Et il y avait même des signes là qui s'appellent. Je pense que ta femme, c'était pas normal. Si ta maman vient ici devant tes amis, c'était d'une façon express. Mais enveloppé par ton amour, il y a moi, utali maman na yo, abotaki yo, 9 mois na libumu, akolisi yo, aliaki yo te, ayodela ki mukolo koma. Dans le monde des ténèbres, il y a un principe. Tokolisa ye, to bois que les mailles akola comme ma foot, bon tolia. Ça c'est le principe des mondes éternels. Alors c'est ta maman qui était à la base de tout, et ta maman communiquait, même avec l'approche, il y a moi scénario. D'une façon spirituelle, on dit qu'on communiquer la bango, il y a un quoi faire, qu'on peut faire un daku, de avorter, mais Salamaki, c'est ta mère, Moussala Operdaki, c'est ta maman. C'est toujours elle. Tout ce qui est bloqué, tes serres là, va balader. J'ai donné à ma maman tout, non, ça a eu besoin. Pasteur, mais Dieu ne voyait pas tout ça. Pour stopper au moins, pasteur. Ce n'est pas ta, mon fils. Il y a un avenir. Et l'avenir, ils ont vraiment un avenir meilleur. Vous avez une destinée meilleure dans ce moment. Tu vas vivre ta vie. Et surtout que l'obstacle déjà, où tu es dehors et la vie, je pense qu'on vit bien. Donc, le seul secret qui te reste, c'est de t'attacher à ta femme. Et puis, vous allez vous avez un couple avec force, avec foi, avec joie. Amen. Comme ça, vous commencez à pambola bi. Amen. S'il te plaît, papa, pour la carte de Malbaté, je vais sur frère J. Frère J, moi, maman Kofi. Juste que nous avons un qui s'appelle le Blening. Il y a un maman et ça qui retour. C'est-à-dire que dans tout où il y a ça qui retourne des zones qui. Il y a un maman Kofi. Le lengue Bible dit que nous avons kaka où il y a l'ongaki. Le coup, l'ongaki m'a béni. Fallait qu'à côté ma béni. Il y a un moment que Bible dit c'est monsieur qui est dans ma zone bas. Il faut tous à la prida commercial bas. Et ça m'a cambré pour me biso toute la famille. To le bolingo mingi. Nous avons besoin de biso et comme pour la moto. Nous avons besoin de biso pour le bolingo et qui bon moto. Oh ma cambré, il y a un zame.
naki bamoto est-ce que simbalaka te en tout cas nzambe asunga bino kaka ndenge pasteur alobi boyebi mbali boyepa na nzambe bozala ini mpo makambo ye eyasu te c'est ça pasteur nakoyeba ma yango na moke. Merci beaucoup papa. On a sorti le parapluie quand Nzambe merci. Donc c'est le coup mon pana. Na zape na surprise mon anga na sa bino na sa pe mobile nanga. Ye mutazo le la zone tuna soki fala Nzambe asala grâce à kama makambo mama bango zo sala poete abota. Na lina no c'est bino no vraiment kene na bona na zemi déjà. Merci Seigneur. Amen. Makomina Yesu ekomami la makila na ye inekoki kopangusa makila na Yesu. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule.